Bonjour liboto na nzambe. Ngande kuna bino, mwana bino yaya leki nazongi suli boso na bino. Pona kopesa bino message ya nzambe, nzambe atalisa nga na date ya le 29 6 mois. Ezalaki lundi. Alobeli nga pona tina na mboka na biso Congo. Bandeko nde toyaka boye ezala nango hasard te ezala na benga yango faveur en nzambe. Avant repoussa la présence en nzambe na ba toujours kobondelaka po ete ezala facile ezala nde bitumba mais nzambe abundela biso toujours. Yango na pesi nzambe merci pona faveur wa salinga repoussa sous la présence na bino. Lolinga bateli biso apesi biso makasi ya kolamuka pe apesi biso pema ofele otofuteli te po mingi pe bakufi. Bandeko na message eza boye. Nalalaki na date ya le 29 nde na lobi kaka. Nzamba meminga na réunion. Na réunion na Congo. Réunion ngo bando sala mezaki ya ba politicien. Na mokonzi na biso mboka papa Félix Tshilombo. Réunion na bazalaki na ngo bazalaki mema bato ebele. Bato nyusu bazalaki kuna. Donc mususu pe bazala bango ya Congo te. Bon, bazala ya Congo te mais bazalaki na réunion wana. Ba politicien o nga na yebe ebele pe ya Congo bazalaki wana na kati ya réunion. Donc nde bazalaki na réunion biso siko tozali na libanda bango na kati ya réunion wana basali pe ba réunion la bango nde ezalaki ya basilisi. Tango basilisi sikoyo ekomi sikoyo likambo ya président na biso papa Félix aloba liloba ya suka. Nga nazalaki na papa mo tozalaki na ye. Papa wana tozalaki na ye wana tobandaki kwa kosolola na papa wana nanga. Banamo papa Félix abimi na kati ya réunion bazalaki na ngo bandeko nanga. Bilo mususu o ezoleka na mboka na biso. Na ebite ba mikonzi na biso ba politicien wana bato wana nyusu bazalaki wana soki bango bazomona ke nzambe azomona te. Nzambe azomona o nyusu bango bazosala. Nzambe azomona zana misu amona kata fumi na salibanga. Bongo mutu yozo sala mabe. Nzambe omona kaka. Nzamba zo fongola bato ebele misu ba mona o nyusu zo o ebatama na kuku nzamba zo bimisa ona pole. Papa na biso Félix abimi ndenga bimaki na kati aye wana libanda azalaki na biki na maboko bapesaki na kaye. Ba politicien na bandi koloba na ye faut signer nde bando lobani faut signer faut loba o signer po loba suka etika na maboko na yo. Yo nde mukonzi faut loba faut signer vraiment. Bamiko donc comme le roi menace moko bando sala ye faut signer. Papa Batupe azaki sune loka ko sala te mokonza mboka papa Félix Tshilombo. Azaki ne loka ko sala te bango pe bateleme ye pe na biki na ble na maboko. Ndenga simba ebiki wana bamo papa na tozalaki nanga papa andi oyebisa ebo tango na porte wana kaka ya sali wana bazalaki ya réunion. Abandi oyebisa ye. Abine kanisa bien. Abine kanisa bien elo oni yo linko sala. Kanisa bien avant yo o signer. Oko signer bi signer la te. Kanisa peuple oyo. Peuple zoni yo kwa makanisa yango. Soki yo mekika ko signer nyonso bango ba pesi yo. Mboka ekopela moto. Papa na bise moto ekopela moto papa na zaki na kanda makasi papa wana. Andi ko yebise soko mekika ko signer moto ekopela na mboka. Bala monga suna bandi ko yebise ngabi papa Félix. Kanisa oyo lobaka. Olobaka na peuple liboso, peuple d'abord, olobaka bongo. Soki omekika ko signer papa, omoni biki wana nga na bandi ko yebisa papa Félix boy ngabi omoni biki wana yo simbi eza almeti. Papi wana ba pesi onde eza essence we ko tumba mboka. Po biki wana eza almeti wana so pelisika na papi esani ekozika. Ngamne papa président kanisa bien. Siko président de la commune équation azota atali likolo atali na se azoye bandinga salate azoye longia kitisi na se na biki asaki na maboko na kaya simba ina maboko bandeko nanga papa wana zonge lisuko yebisa ya lobi kanisa bien peuple o nyo sufina bango eza na maboko na yo soki yo signer kaka mboka o ezopela moto kanisa papa na zaki na kanda makasa bando banakanda ando banakanda. Ngape suna bandi koloba na ye to sai kanga na papa wana. Nga suna bandi koloba ne papa Félix. Kanisa.
kanisa ozwa mboka opesa na maboko ya nzambe. Kanisa mboka oyo eza ya nzambe. Congo eza mboka nzambe papa na ngai. Kanisa voyo osigner papier moko yo osigner. Kanisa malamu. Soki kako signer na almeti bapesi na maboko. Na papier bapesi na maboko. Mboka ezopela moto. Kanisa malamu. Azwe longi atie na se. Bandeko nanga azaki na mawa. Aza na posa lisungi. Aza na posa nani akoki kosunga ye. Mais nga na yebise nzambe nde akosunga yo. Nzamba ko mundela yo ka peuple na nzamba apesi yo peuple wana. Peuple wana ko yana yo ko sala na kote na yo. Komeka ko sala eloko moko mabete. Po soki yo signé kaka via peuple wana esili. Donc mboka etumbama, mboka ekotumbama. Bandeko nanga ezalaki pasi na mawa. Ti ozomona ye wana, bozomona ye kaka mutu ke nini. Aho azosala te azosala boete bandeko nanga. Eza pasi bazosala ba réunion ya molili. Bazosala ba réunion molili bazosala. Papa Félix comme mwana, epai na yo na kozala mwana. Peut-être pe na kozala leki. Na yeka ko avertir yo, papa. Na yeka ko avertir na yebi okoyoka. Na yebi okoyoka. Na yeka ko avertir yo papa na ngai. Ko néglige ba message te nzamba zoloba. Ata bato bazondima te mais papa Félix kanisa les jours oyo lobaki na peuple. Olobi na nzambe obonde lobi na nzambe na pesi mboka na maboko na yo. Mboka tango pesa maboko ya nzambe eza pona nini nzambe akangola mboka. Nzambe atia kimia na mboka mais mboka ezolela. Mboka eza na souffrance eza na pasi makile zo sopa na tongo midi butu. Bato bazolela souffrance papa Félix. Nakoloba boye lisusu. Moto wana elinkoloba nini bandeko nanga pona ebe bato ebele bazondima biso te bazokota baduti bamisusu atana basala nzambe bazoko koya koloba ke o bazoloba bazokosa o boye eza boye te mutu na mutu azopesa baide na ye makambo na ye ka azoloba me nga na oloba boye nzambe ntango azoloba moto po mutu oyo tozalaki na ye akozala ye mo nzambe akozala pe mosala nzambe moko nzambe atiaki pembeni nanga po ete aya alobela ye moto na mboka balobi eza bitumba tango balobi ke moto ezopela na mboka eza ni bitumba wana kozala papa nanga Félix bandeko nanga nyonso boyokanga eza bitumba nde na mboka bato bakokufa na uta koloba kala mingi te na message mosusu nalobaka avant nalobaki ane oyo eza ane ya moto ekopela na mboka bibembe kolandana papa Félix moto wana nzamba zoloba eza moto oyo te ozwi alimeti opelisi ka abonde balimeti bapesi yo na biki bapesi yo na kaye po biki papa wana alobi ke biki wana eza maboko na eza alimeti kaye wana yo simbi kaye wana eza essence papa olingo tumba mboka likolo ya batu pamba batu oyo kaka bazotelemela yo oboyi koyoka nzambe papa Félix na bolingo ya nzambe ngai na ye awa te mpona finga yo papa na ye kofinga yo te po bible ezobala biso foto respecte mpe bakonza mboka na ye kofinga te me ngai na ye kaka kotalisa papa na ngai nayebi koyoka ata bandeko no bakamarade banani oyo bakoyoka message oyo bamemela yo papa Félix na bolingo ya nzambe oyo opesaki mboka oyo nzambe oyo olobaki ke tomeli mbondo toko décevoir peuple te papa Félix eloko yo ngosala kanisa zonga na sema kola nzambe wana kosala eloko moko te oyo ko détruire mboka kosala eloko moko te po ete mboka ezozela kaka bango nyonso bazozela kaka yo osigné eloko moko po ete mboka ebeba mboka eza na danger papa Félix mboka eza na danger kozika moto wana eza bitumba nde na mboka kopela eza bitumba nde ekoleka na mboka kala te papa nanga kala te se tozosala baebije tozomona oyo eza blaki oyo nzambe azolobela biso tozondima te kala te papa loba kanisa bien papa Félix kanisa bien mokonzi ya mboka na biso nayebi ete na ndoto wana okitiaki elongi na se ozalaki na pasi ozoyeba ndeni osala te koto bazomenase yo koto bamenase mais papa seki tooloba te oloba balobaki te mais nzambe azwa koavertir yo
Nzambe azoya toujours ko avertir yo. Nzambe azoya ko avertir yo papa. Ce qui to lobi na yo te. Bible zolo bana biso na Ezekiel 3. Totanga ta na 20 ya bandeko. Wa ko banda pe na 19. Nzambe azolo bani. Akotilo mitambo na nzela soko boy kotosa mutambo na nzela papa mutambo anezaka yo mokote ba inosa ne pe ba okendete ba inosa ba okende tamsu na famille na yo papa yoka mungongo nzambe yoka atoro yoka ko yoka biso batu boete yoka nde nzambe wazotinda biso to yepa na yo to ko avertir yo papa peuple nzambe moto kopela na mboka nazo yebisa bino mboka moto kopela papa Félix soko signé kaka mutu nyuso ko yela yo o signé papa eza pasi na mawa papa Félix yoka biso yoka nzambe biso te po biso za biso batu tosaka muno kwa nzambe maloba nyonso nzambe azotiakati na biso to akoloba na yo. Donc, message bande konanga na zaki na mpona papa Félix ezalaki yango yo. Ayo kanzambe. Donc, soki a signé loko nyos boko yela ye. Po azade ana biki na maboko na ye. Ba pesier déjà ba bini a signé. Donc ba komi ko menacer na ndenga mukiete. Na président na biso Kabila pa zalaki na kati. Azalaki na kati na réunion wana zalaki. Mutu na ende munodo mona bien vraiment ye azalaki na réunion wana. Donc, bazo menacer na ndenga mukiete, bazo menacer na ndenga mukiete. Papa, kanisa bien. Kanisa bela peuple ne kufa likola mutu moko. Kanisa. Nzamba tinda Moïse kende o libérer peuple Israël na maboko a Pharaon. Papa, na bengyo Pharaon te papa. Mais kanisa bien. O nzamba selaki na Pharaon. Kanisa. Pharaon kufa yemote na bana batu ba oya nyoso ba ke ba kufa ki kanisa bien papa. Donc message na selaki nango ya papa ko yebiso ya wana. Après na ko la mukana ndoto wana. Na ko zwa ndoto mususu. Nzamba meminga ka na mboka nanga Congo. Ameminga na Congo. Na selaki na kati ba immeuble mo ezalaki wana na kati ba immeuble wana. Toyoki na libanda toyoka suko makele la batu. On dit bat bandol ba microphone na libanda bazo ganga. Mututa bima libanda à partir de 18h. Mutute aza libanda à partir de 18h. Mututa aza libanda à partir de 18h. Oh, ngasi kona kati église na zaina kati imebe église moka ya muke na zaina na kati. Ngabi no batu na moni batu bakomi ko bima ebele batu bazo bima ebele bazo bima baye ba lo ni zo leka na libanda. Tanto bimi na libanda. Eko mona ba soda kama ba soda na moni lelo te bandinga lelo te komona yango na Congo. Na lobaki yango pe ke ba soda baza na Congo déjà. To ana ba mapinga ya nzambe bazade na kati ya mboka na biso Congo. Donc na komona ba soda ba ndenge na ndenge ba soda midele. Ba soda wana bazaki na minduki. Minduki yango ezalaki minduki yango betaka na liboso na sima. Basoda bandi koloba bazo tambola partout donc tina ba province partout basoda bazaki na ba kwenkwe ba teliba soda ebele basoda bandi koloba bokota na banda kuna bino o nyosa ko bima atala air sika moni avant 18 ans misala dana katanda azali banda te o ko sali banda ezala pasi pona yi batu babandi ko kima écoute ezalaki nanu tozalaki da midi batu bazo kokima ba bisi siko bandi ko ya ba bis bandi ko ya ba bis ebele biso eye ememi bato kei biso eye donc ba bis bandi ko ye ebele ce que ye ememi bato kei ba bis zo ya donc ce que kele ki mususu donc ezo landana donc c'est que le monde 2 minutes à 2 minutes ba bis zo ya 2 minutes à 2 minutes ba bis zo ya bandi ko langa pona ebi ke bato be bazo linga ko yeba batuna omoni biso ba message tant au monaka to le nzamba tel sarabiso Nzambe ala sota msunyo sute. Nzambe akola sopo makambo nzambe. Nzambe tango la kisarabiso we zaka cacher zaka nzambe bomba ma ya nzambe. O seka la kisio donc o wana yango zaka ya biso. O ezo mona na lobite kende boloba bo sala bo zaka ya biso bande konanga. Ata bozo ndimate problème ezate biso to sala ka nzamba zoloba. Ata bozo finga, ata bozo ko corriger eza problème te. Eza problème de biso to sala ka nzamba zo tinda biso. Po Jésus kutu bandima ki ete ba finga ki ba kombo nyonso nzete ya mobesu ba fingie ba cholie ba sekie ba bomie bon yo kutu nzeta okauka biso za ba o bakauka
nana ondima biso problème ezate na oya kondima ezana problème oya kondima gloire à Dieu to pesi nzambe merci o pa ko boya ne gloire à Dieu to kumisi nzambe mais conséquences ezali toujours et loko nyusto sala ezala toujours ba conséquences donc nzambe babisi wana bandeko ya onde na bando loba babisi ezoya ezomema ya ona utuko loba ke papa na biso Félix soki asigné ka moto ezala na mboka bitumba ne ozala na mboka bato wana babisi wana ezomema biso ezoya kozwa biso po ke tika mutu na place na yeke ndeko batama avanda atika kotambola nini azala concentré a prier nzambe abondela nzambe eloko mwa mabe te yela ye na ndako na ye eloko mwa te mabe ye na famille na ye nzambe abatela peuple nyonso babisi bandeko komema bato mpona kosauve peuple mpona kobatela peuple ezwa pasi te peuple ekufa te oya babende bango wana nde mutu minduki ebando kokwela bango po nzambe ebando koboma bango po bitumba eza na Congo ye moko nzambe nde mutu akosisa bitumba oyo ekobima na Congo nzambe nde mutu akosisa nzambe ye mutu akobunda mpona peuple minduki wana bandeko na wana yebisi bino eza minduki moko na namona yango pe te mpe na kotikala mpe komona yango te po eza makambo ya nzambe bitumba nde eyoza na mboka nalobaki bien ke ane oyo eza ya ba retribution ya chaque mutu na mutu akozwa ya ye soki ozosala na mabe continue mabe na yo zalaka si mabe mpe eza liboso na yo soki ozosala malamu zalaka si mpe malamu ekozala mpe liboso na yo donc nzambe apambola moko na moko akoyoka message oyo asunga biso mboka na biso toza na posa kimia toza na posa kimia mboka ezosufri makasi mboka eza na pasi makasi me bandeko na biso bamikonzi na biso bapolitisien na biso bazosala bareunion molili bareunion makasi ezosalama yango na ye bandeko boyoka message oyo papa na biso Félix pardon nazongeli yo lisusu na bolingo ya nzambe kosala eloko moko te mpo mboka epela papa tozalaki na lobi bien alobi kolinga te peuple nyonso ekufa likolo na yo mutu moko likolo na yo mutu moko po kuna mpe bazomenase ye bango bazomenase bazotika ye kimia te bazoyebise fo signe papa nini yo bino bosala contrat nini yo signe na bango oyo yo kokokabola te yo kokabola na bango te ozongela peuple na yo contrat nini yo signe na bango oyebi nzambe oza mwana nzambe osambelaka nzambe papa na nga mboka eza na danger makasi mboka eza na danger kosala eloko moko te pesa peuple pasi peuple ekufa ezonyokama deja eza na pasi moto ekopela oza na limete yango nde biki na yo bapesi yo signe bapapie bapesi yo badossier wana bapesi yo banda kosigne papa kosala erreur te komeka kosigne te oyo ekozala danger mpona peuple na yo mpo olobaki le peuple d'abord kanisa le peuple na yo d'abord kanisa mpe jour yo olobaki ke opesi mboka na maboko ya nzambe en tout cas nzambe apambola moko na moko apambola biso asunga mboka na nga Congo abatela biso innocent bayebi eloko te bazosufri ntongo midi butu nzambe ayeba koepanye bango na danger danger nyonso ekokoya liboso nzambe ayeba koepanye biso na mabe nyonso oyo monguna oyo moyini azoprepare mais eza nde bitumba na mboka bitumba mama ndeko na ngai oyo biso toomona yango tooloba oyo nzambe azotalisa yango tooloba tokoki koya te tobeta liso naloba ke te famille bitumba ekozala nango te eloko ezala te non nakokosa pe te po tosambela totambola kobanga nzambe fo totambola kotosa nzambe fo tosala oyo nzambe azoba na biso donc nzambe apambola moko na moko ayoka message oyo papa natiki Kongo na maboko na yo oyo nyonso ayoki message oyo nzambe message oyo kokomela mokonzi ya mboka tata ayoka yo nzambe basakanaka na yo te papa basakanaka na yo te soki bango bazosakanela yo nzambe mitambo na bango na nzela ezali mitambo na bango ezali nzambe otiela bango mitambo na bafamille na bango ezalaka bango moko te bango nyonso baoya nsima na bango bainosa bakofuta mabe oyo ya bango bainosa bakofuta oyo bango bazosala Seigneur napamboli yo parce que oza malamu merci na ndenge ozongisinga so na présence ya peuple mpona koloba mpona part na yo tondimi ete Congo ekobika Congo ekokangolama na kombo na Yesu Masiya nzambe apambola moko na moko
Amen.